qui a 3 ans de mariage déjà. Tant qui est vraiment mbango. Mais il y a un problème. Au moins, il y a un problème au bout de mon thème, au cours na biso. Tena le baka qui na cadre ya na oboti ten salanga bien ten. Na yebi kenza me mutape sa bana menzamba lobi pe devant Dieu on ne doit pas rester muette. Il faut des fois on doit aller prendre ce qui est à nous. Te na tuni ya te na tuni na ndenga mabe te. Na yebi ke bi yona benar pe boko sala magie te zanzambe mutape sa. Te pardon kozongo mabete mais na loba en fait na loba parce que nazo ko se souci ko ndena baba en France na okama wa soucier nazo ko se soucier pour la situation na yo limbisa makasi pardon limbisa na loba na ninga mabete mais nzamba sala yo grâce parce que na manière de réagir na moni peke ezaki pour na rien te nzamba bisaki na tuna o question na ya bana ozana nyonga mutu te quand même yaya oza vraiment na nyonga mutu te non Antoinette yo wana boti lisusu te vraiment non oh quand tu chaque fois dans mon ozaka na zemi olalaka te o abonnement ya Steve tonini te ya pe misanzoto ya boye pe bien te ba docteur pe ba lobaka isa bien te ya pe misanzoto ozolandisa bango po mama bébé na wana zana nuka mwa muke déjà obakiseli eleki yango mwana konti kwa na souci ana souci aumeli te na leki na ye kutu na bapara na ye aumeli te bokomisi ya trop tôt akomi déjà ya 3 leki non bosali ye mabe asali nga mawa basala pe boye te mama kende malembe na nzoto basi ke malembe ozana opena age ozowelisa obotaka boye ndeni oseki siko na cadeau te na oya mkomso na ye na bana ngo cadeau